Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na lisu na video oyo mpona kopartage na bandeko nyonso makambo oyo Nzambe atie ete topartage na bandeko nyonso lelo. Avant tokende na oyo tokolobela lelo na kosenga na bandeko nyonso tobondela kwete Saint-Esprit azala na biso na video oyo nazosala na yo ndeko oyo kolanda video oyo tobondeli. Nzambe papa na biso na lola mozesa likolo pe na se kolo Yesu Masiya papa tala biso bana na o papa toye liboso na lisu na ntango oyo ngai mwana yo na ye kobondela papa mpona ngai oyo nazosala video oyo na bandeko nyonso oyo bakolanda video oyo papa topesi yo merci na oyo ozosala na bomoi na biso tozomona na tozomona te kolo tokumisi monene na o papa oza Nzambe na biso kolo opesi biso oyo biso toni topartage nango na ntango oyo papa akumisama sanjolama na o Seigneur Saint-Esprit na beleli yo zala na nga na oyo na koloba na esika oyo papa ezala yo nde oteya bana na yo yo nde oensegne bana na o papa tikete mwana o moko na moko akoyoka makambo oyo Seigneur yo fongola ye mayele ya molimo acomprendre nini oyo tolobeli katikati na video oyo papa pe wana kozwa ngo akotia yango na misala kolo mimonisama na okati na moko na moko na telemeli oyo nyonso ekoki koya kodetruire oyo nyonso ekoki koya kobebisa na ntango oyo ezala mosika na ngai na kombo na oyo Yesu Masiya bataki nyonso satanike bataki nyonso mabe ezala mosika na ngai na kombo na oyo Yesu Masiya pe ndeko moko na moko akolanda video oyo papa makanisi nyonso ekoki koyela ye ya mabe Seigneur ezala mosika na ye na kombo na oyo Yesu Masiya zala na biso zala na nga zala na bandeko nyonso bakolanda video oyo papa na bondeli bongo na kombo tata pe ya mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai napesi bino mbote lisusu mbote ba oyo bokolanda nga mbala liboso bosabone na Adeline TV bosabone na Adeline TV pe bolanda ba video mosusu oyo deja na partageaki avant to partageaki avant bolanda yango comme ça ekosunga bino vraiment bokozwa mayele biti ya ba video oyo nasalaka mpona kopesa bato nyonso mayele na pamboli bana Nzambe nyonso botiaki ba commentaire na video nasalaki dernièrement en tout cas boza mayele moko te boza mayele vraiment bo detete nani oyo nga nalobelaki na video wana en tout cas Nzambe apambola bino Nzambe amona bino Nzambe apambola bino tant ekomi mabe yango wana omoni Nzambe akomi kotalisa makambo moko ya boye po toyeba tant ekomi mabe tokolobela ba makambo mosusu nsima en tout cas bato ebele na video wana nasalaki dernièrement na explikaki bato ke bagroupe mosusu ya intercession oyo bato bazokota yango bagroupe mosusu eza bien te ene explikaki bato ke bagroupe mosusu eza bien te mpona kosambela na yango mpo Nzambe ndenge atalisaki nga groupe wana moko bazodetruire bato bazoboma bato en tout cas Nzambe atalisaki nga oyo akokaki kotalisa ngai epuis après wana donc Nzambe amonaki deja ke monguna satana apesi mwana mwasi na bibundeli mpo aya kobundisa nga ozomona yango Nzambe ayaki mpe kotalisa nga bamakambo yango nyonso so Nzambe apermettre tolobela ngo kaka mpo ekopesa bato ebele mayele mpo eza makambo oyo monguna satana azosala bana Nzambe azokoya koetufe bana Nzambe koya koluka kolisa bana Nzambe biloko ya mabe mpona kobungisaka bandoto kobungisaka bavision oyo mwana Nzambe akoki kolota donc wana kutu toza na kuna te totala soki tokontinue na makambo wana nsima ou bien ndenge ka Nzambe akomemela lelo sikoyo lokola na explikaki bato vraiment tosalaka effort tobondelaka biso moko surtout na temps oyo tokomi tant eme komi mabe makasi bandeko kosala effort obondelaka pe yo moko
po nzambe ayebisaka nga nalobaki yango deja kuna na korepete makambo nalobaki mingi te baobolanda nga boyebi ke nzambe aza na posa solola na bana na ye aza na posa aza na relation personnelle ye na bana na ye sikoyo yango atindaki biso ke tokotaka ta moto wana okendaka na yo eglize zwa temps ebele nde ya kobondela yo moko omoni ndeti bato oyo bakendaka eglize okenda eglize ta mosusu dimanche na dimanche wana bobondela 4 heures du temps na okendaka eglize ta mosusu mardi intercession bozobondela 2 heures ou 3 heures du temps oza na bajournée na o lundi jeudi vendredi mardi oza na bajournée mosusu wana okokota mabondeli na ndako yo moko okobondela makasi na batemps wana nyonso ozomona eza bien makasi kozelaka te kele yo ke église nde okebondela na église kozelaka bongo te sikoyo toye na bato oyo bazokota na bagroupe bato bazokota na bagroupe ya baprière en ligne ozomona bozokota na groupe ya prière en ligne eza mabe te kosambela en ligne na bato mais zwaka temps ebele nde ya yo moko po lelo na comprendre bato bazozwa temps ebele ya kosambela en ligne na bato omoni ke eza plus grave ke moto kutu oyo azokende église po moto azokende église akendaka dimanche soit na mardi donc bongo mais moto azokota na ligne na bato azobondela na ligne na bato ozozwa ta mosusu bobondelaka de lundi à dimanche donc yo sikoyo mpe osepela mpenza olobi ezosala nga bien mpo nazobondela makasi chaque jour 2 heures du temps chaque jour 3 heures du temps nazobondela na bato en ligne eza mabe te eza bien mais tala vie na yo nano tala mpenza banda yo bandi kobondela na bato wana en ligne eloko nini echange na vie na yo sala examen de conscience eloko nini echange na vie na yo eske bitumba oyo ozala nango esila ou bien nzambe apo biso bana nzambe totikalaka na niveau tozalaki nango te tomataka baniveau bando bandi kosambela na bato wana en ligne ese badon na yo efungwami to badon na yo eza étouffé bando bandi kosambela na bato wana en ligne bandoto na yo eza ndenge nini bandoto na yo eza ndenge nini na leo bando kosambela na bato en ligne te ezalaki ndenge nini faut kosala examen de conscience wana nyonso mpo ocomprendre place nini yo ozali batemps oyo ozozwa na bato mosusu en ligne pendant 3 heures du temps chaque jour ozobondela ndeko na ngai nazoyi biso vérité 3 heures du temps oyo ozwaka chaque jour ozobondela na bato en ligne soki ozozwa yango yo moko 3 heures du temps chaque jour ozobondela 3 heures du temps chaque jour ndeko na nga omona makambo oyo nzambe abando travaye na yo omona mpena makambo oyo nzambe abando sala na yo po ozozwa temps ebele 3 heures du temps par jour na prière eza kitoko eza bien soki ozozwa 3 heures du temps na prière yo moko eke ozomona makambo eloko ya liboso ekofungwamela yo lero ozozwa temps ebele na prière yo moko obanda na kolota makambo na yo moko makambo ya famille na yo esika bablocage ezali na bafamille na yo esika makambo oyo ezalaka ya famille ndamba ofongolo na deja biloko ya bongo ozomona ozokontinue kobondela 3 heures du temps chaque jour na prière okotaka mpe mosusu omona ozwa 3 heures du temps na prière yo mo ese obondela ndenge nini ese obondela ndenge nini mabondeli na nzambe azoyoka ou bien ayokaka te donc problème toza nango sikoyo mpe yango wana lisusu problème toza nango sikoyo mpe yango wana lisusu eloko nga na koloba na yo ndeko na ngai soki ozobondela yo moko soko mpo bato ebele balingi kosambela en ligne bazomona ngo ke eza bien eza quand même bien nazala na présence ya nzambe na opekisa bino yango te mais lo na oyebi soki na ligne na bato bondelaka ta mokie yo moko nde bondelaka ta ebele pourquoi na oloba na bino bongo soki ozobondela yo moko ozomatisa puissance spirituelle na yo ozomatisa relation no intime entre yo na nzambe na yo ozomatisa yango so lero yo ozobondela yo moko ozomatisa relation intime na yo na nzambe ozomatisa niveau na yo spirituel ozokoma vraiment plus spirituel que physique ozokota tembe na prière yo moko siko ozotondisama na puissance ya Saint-Esprit lero ozokota prière yo moko ozotondisama na puissance ya Sainte ya Molimo Santo
ozotondisama nango makasi. Sikoyo nakopesa ndeti exemple boye. Yo lere ozobondela na ligne 3 heures du temps. Chaque jour obondela 3 heures du temps na ligne. Na yo moko boye obondelaka 1 heure du temps. Donc soki na ligne wana batu mabe baza na ligne wana po bazanga te. Batu mabe baza na ligne wana bazoko etufe yo. Sikoyo moto oyo zwaka na 1 heure du temps oyo bondela yo moko, moto oyo zwaka le yo ke na prière oyo ya ligne wana eke bango bazoko etufe babomisu na moto na oyo zwaki ya 1 heure du temps wana. Po bango zobondela na bango temps ebele. Le yo zobondela 3 heures du temps yo moko. Na ligne na batu na ligne ozobondela 1 heure du temps. Nazoloba na ligne oyo po la majorité ya ba prière ya ligne monguna kota aka. So monguna koti moko na kokoma na wana sima na loba na ona na loba. Soki obondela 3 heures du temps yo moko ozomatisa moto kati na yo. Moto wana nazolobela ke moto wana ezalo kwa puissance ya Saint-Esprit, ozokoma plus spirituel, ozokoma nango na 3 heures du temps wana obondeli na batu aline 1 heure du temps. Eza quand même ça va po ba moto o ba roboma yo, ba bomo moto nyonso oyo zwaki te. Po yo obondelaki temps ebele, yo moko okoti temps muke na batu aline. Le bako etufe ba boma moto, ba boma yo nyonso te. Po yo ozaki na bango ka temps mukie. Temps ebele ozaki yo moko otondisamaki na nguya makasi ya Saint-Esprit. Lero kota na bango bako boma moto na yo, bako boma ngo mukie. Ozomona, yango na lobi ke foko sambela ka temps ebele yo moko. Sambela temps ebele yo moko soko ozana batu na ligne. Temps mukende o partager na batu wana na ligne. Surtout na temps o tokomi bandeko nanga. Temps o monguna satan akomi ko travailler dur. Monguna satan akomi ko travailler dur. Akotaki na beglise. Akoti na beglise papa bato ebele ba kimi beglise ba comprendre ke te to fanda na bandako habite na otika bango boete. Po yo zobonde ano yo moko na ndako na yo. Ozozo mwasi no mobali no bana na obo fanda bino bozobonde na bino chaque jour bandeko nanga bokozala na puissance ya Saint-Esprit akozala kati na bino makasi. Saint-Esprit ako travailler na bino makasi ke par rapport le bozo sangisa na bato libanda. Le bozo sangisa na bato libanda en tout cas bokoki bokozala étouffé. Po monguna satana osa ndeni ayebi ke groupe wana tozo baka exemple groupe wana eza 10 personnes. Na 10 personnes na monguna satana akotinda kaka. Ata mukambe ozokamba groupe wana aza na ya nzambe asali groupe na ide moko ya bien po na kobondela kana baninga ensemble. Yeba yango sata kotinda kaka mutu. Aotinda kaka mutu akokota wana. Lera ko akokota na mutu moko ekokota. Soka azobundisa groupe wana biti neza kaka mabonde na bino mataka te. Na éviter ce système ni basala apona ko étouffer bato ba osambia na groupe po mabondeli na bango e mataka te nzamba yo kango te. Bazozwa siko mabondeli na bino bakoyeba ndenge bako étouffer batu na ba façon nyonso. Ozomona po Bible lobi na biso mibale misato asangani na kombo na Yesu Masia nzamba aza na bango elongo. Siko le bino bosangani mibale misato bosangani mibale boza na esprit moko. Donc Bible lobi ba o bosangani bozala esprit moko. O bosangani déjà boza na d'un commun accord. D'un commun accord po na ko bondela nzambe ayoka bino. Siko soki quelque batu donc faut bosangana na mutema moko. Soki quelque batu baza wana baza d'accord te na o bino bosangana nango na munoko bazoloba ke OK toza d'accord na bino to sambela to bondela nzambe to lela nzambe mais na mitema na bango baza na makambo mususu nzambe atalaka mitema le prière mutu ezoloba na munoko euta nde na mutema ya mutu po nzamba yamba yango euta na mutema ya mutu le bino bozobondela bato ebele na groupe bozobondela bato ebele na groupe o kuna zoloba boye tobondela pona sujet boye bozobondela pona sujet moko
mutu moko to bato mibale bazana bango bazo kozala contraire ya sujet oyo bino bozolobela bango bakomi koinvoke nzambe na bango mosusu wana le bamoni priere ezalaka le bobandi ta mosusu ekobanda malili bokende ezokoma moto bango bamo bazobenga awa danger ezoya mpo bakomi deja bazomata makasi boye tosani tinda ba aide ok tokanga ba réseau tosala boye ba ange boya boye bokanga mabonde na bango bosala boye bozongisa boye esalamaka bandeko na ngai esalamaka po mutu oyo aza na bino na groupe azokontrole bino siko mpo nzambe arevele bino ke na groupe oyo toza na mutu moko aya mabe ifo bozalaka na mabondeli na bino en privé yo moko ozobondela mpe en privé okoyeba ke groupe oyo nazosambela nango bafiti baza na groupe oyo bainfite baza na groupe oyo esika deja le bosambela ensemble bon bainfite baza na siko bino fo bobondela makasi moto na bino ekimisa mutu wana po bino bokolongola mutu wana te so bolongoli mutu wana po bagroupe mosusu ya mabe ezali soki mutu aye kokota na groupe wana yo oza na moto na yo obondela makasi wana moto no okekota na groupe oyo mabe le bobandi kosambela na bango yo sikoyo bango bato wana bamona deja ke yo sikoyo oye koetufe bango po yo nde kozobondela na bosolo bon mpo na nini otikalaka yo moko obondelaka makasi obondela makasi yo moko yango leko oye na groupe wana oye siko na moto na wana bango siko bakoka koetufe te mpe tan mingi yo ozozwa yo moko na priere na oyo ya intimité na yo na nzambe na yo leko oye siko na priere ya groupe wana ezosala ke bango sikoyo bakozala etufe le baolinga baetufe bakoka te mpo yo ozwaka tan ebele yo moko leko ye sikoyo na bango bakoka koetufe yo te sikoyo yo nde sikoyo contre le yo ozobondela yo sikoyo bandi kozala koetufe bango bakolongola yo yango mona bagroupe mosusu balongoli yo bato ebeye babenga mama deni balongolanga na yebi ntina te po bamonaki yo oye na moto ya mabondeli kuna oye obandi kosala koetufe bango bakoka te baolongola yo mwana nzambe esika groupe ya nzambe balongolaka mutu te ata na eglize balongolaka mutu te na groupe oyo ya bana nzambe soki infiltre akoti nzambe akorevele bino infiltre akoti me bino bolongola ye te bokobanda kobondela su makasi po akima bino po mungunana oyo akoti na groupe akima me bino so bolongoli ye seke bino nde bato bokimi ye do ye nde aye na moto yango bino siko bokimi ye nayebi te so bokomprendre nde nazo explike naza makambo ebele ya olobasi makambo oyoyo donc bana nzambe conseil oyo nga naye komema bino na video oyo bobondelaka mpe bino moko soki bozobondela bino moko eza bien po oza sire na yo moko mabonde ino ezowuta na motema na yo oza kutu na posa kaka teke fo ye mpe amema eloko moko yo mpo tie eloko bobondela ensemble sikoyo yo oyebi motema mutu wana te bandeko na nga oyebi mutu wana te azobondela nzambe nini aza ya nzambe to aza ya nzambe te lero ozosangana na ye oza na mwa riske moko mokie po oyebi te mabonde na bino ezomata to ezomata te yo lero ozobondela ekoki kosala ke ye azokobondela mpe omona mutu mosusu bobondela biyokanisi option ya saint esprit bandi koparla langi papapa langi nzoka nde bandi kobelela edi bwako edenga mpo mona moso na obondela nde namoni akomomata nzoka azobelela aide baede wana lero eya omona ye deja aza na yo akofongola porte ekofungwama akofongola porte po ye aza deja na yo wana le porte efungwama bademo bakokota yo omona ta mosusu bademo te baye omona kaka po obandi kokwanza deja le yo ozobondela okoti kati na mabondeli le ozoyoka mokusa quelque part osentir yango te so osentir deja mokusa seke eloko moko ekitisi yo ole ozobondela okoti na priere okoyeba su te kutuki ozalaka na mokili oyeba su te maloba ekomi kobima yango moko bandi kobondela soki oyoki mokusa na nzoto na yo ndeko na nga eza mabe seke ezokitisa ole yo kokwanza lero ozonga okiti obandi su komatoma lero olinga su komata boye omona eloko moko ederange lisusu okiti monguna satana asala manevre wana mpo omata na niveau oyo okoki kokoma te na priere wana
so le yo ozobondela na yo moko eza bien po oza na o na ba lero otelemelaki milimo nyonso ekoya ko déranger aussi place wana otelemelaki esprit nyonso oyo eza wana oyo ekoki kokota na ndako oyo bamikro banini so obukaki yango okataki oza si lero oyo ozobondela no oza na dérangement te mpo oza yo mo mais lere boza des personnes ata botelemelaki milimo nyonso ya mabe ata botelemaki nini ye deja aza molimo mabe oyo aza na kati na bino aza nango deja ya kosufongolaka aporte milimo mabe ekoya kodéranger bino. C'est ça wana napesaki ka mwa introduction moke po tokota na makambo oyo nakolobela lelo. Lelo nazolobela ke nzambe aza na posa biso bana na ye tobondela biso moko pe. Okoki na boyi te kobondela na groupe eza nango bien kobondela na groupe mais tant eza mabe bandeko na nga. Tant eza mabe tant otokomi eza mabe et puis po oyeba monguna satan oyeba ke mutu oyo aza ndoki aza na misala mabe aye mission na vie na nga eza pasi bandeko na nga po bayaka gentil bayaka na parole de Dieu bayaka na mateya bayaka na Bible bayaka na nyonso oyo ekolakisa oke aza mwana nzambe. Mais en réalité, aza na mwana nzambe te, aza envoyé à Satan, o Satan tindi na vie na yo to na vie ya bana nzambe pona ko détruire bana nzambe. Ozomona. Donc eza na pasi poto yeba comportement ya mutu yango te ko lakisa ke o aza mwana nzambe to o aza mwana nzambe te. Po eza na batu mususu bandoki aza penda ndoki munena émission bakoyebisa se comporter lokola bango se comporter plus que bango lokola bango te mais plus que bango biloko musu o bana nzambe kuto ya solo bakoka kotika te bana nzambe ya solo bakoka kotika ta musu rouge à lèvres te yo tika yango na facilité donc bakotinda bango biloko bongo donc eza pasi pona koyeba ke oyo aza ya nzambe na oyo aza ya nzambe te yango wana biso bana nzambe bible lobi na biso tozala ekenge lokola nyoka tozala ekenge donc nekenge wana o ngana kozala na kolingana nga te na bondela na batu temps ebele alinga moko na bondela temps muke ekenga liboso na opesa bino mayele yango wana donc bondela temps muke na batu ebele lokola yo ngaka ko bondela na batu biso no to bondela na batu nga pe na bondela na batu moi quelque sert auto sangana na bango mais na bango temps nyonso te na bango toza na temps auto bondela na bango to koti retraite na bango ozomona mais na pasaka temps ebele ya ko bondela ngai moko bango pe na bisaka bango bo passer pe temps ebele ya ko bondela pe bino moko comme ça le to okuta na okuno na moto no okuna moto no kuna moto no to pelisi to bondeli pona ba sujet o nzamba wa pesa biso to bondela nango ozomona donc elo na ngina loba na bino ya ngwana siko monguna satana alinga te biso to prier monguna satana alinga te biso to prier monguna satana kotika o prier na yo calme soka ebike prier na yo e mataka nango te eza na bato be ba bondela mais prier na bango nzambe ayo kana yango te mataka te eza na ba raison ebele oyo ekoki kosala ke mutu wana prier na nzambe ayo kango te eza na ba raison oyo eza lokwa toza na wana te wana to lobela on te to lobela makambo susu donc prier monguna satana soki ayebi ke prier na yo nza emataka nango te lokwa yebi ke prier na o emataka nango te aza na ekutu kuna te ke aya kobundisa o pona prier a obundisa o te po yebi ke prier na yo emataka nango te soki sikoyo okomi na niveau o prier na yo ekomi komata ezaka moto penza okomi na niveau prier na yo ekomi komata nde ya kosentir ke prier na ekomi komata esika siko bitumbe koyela yo yango to muna aoya koluka ko etufo na prier akoya koluka kotindela o mutu moko abondelaka na yo po yende akitisaka yo ozomona e asalelaka yango na oyebisa bino asalelaka yango ale akoluka kopesa o bapongi bafatiki le yo ozobondela po yango yo ozolanda nga soko obandi kobondela ozoka bafatiki oyoka bapongi seke soko obondeli makasi soko longoli ka bafatiki bapongi na prier no emataka yango monguna satana alingi te prier na yo emataka c'est ça ozomona siko biso to batu tobondelaka po nani tobondelaka po kobondela no eza ke kosola eza lisolo entre biso na nzambe biso nto ebiango eza lisolo prier eza lisolo entre mutu na nzambe
do lisolo na yo na nzambe do tobondelaka po tosola na nzambe kokumisa ye kopesa ye posa motema na biso ye pe arépondaka biso na façon oyo ye akoki korépondre biso tokomprenaka ke priere na nga nzambe ayokaki mpe arépondre nga c'est ça. Donc tobondelaka mpona tosolola biso na nzambe mpona kozwa intimité entre yo na nzambe na yo, entre yo na nzambe na yo. Ok, tobondelaka soki moto ozobondela le yo ozobondela nde nalobaki ozomatisa niveau na yo spirituel. Tobondelaka po tomata niveau spirituel. Niveau spirituel nge lobaki totondisama na nguya Saint-Esprit, totondisama na nguya Molimo Santu. Ezaka eloko moko. Tobondela po totondisama na nguya Molimo Santu. Ndeko na nga, soko ozobondela, kobondela oya bien na bana nzambe, ezali kobondela na yo fo ezala continuellement. Ezate lelo bondeli lobi olembaki lobi obondeli zana expliquer bino lelo moto ke na ombangu soki mutazo bondela lelo abondeli lobi kuna bondeli lobi kuna bondeli c'est que prière na yo ezo niveau na yo ezo mata ozo tonsama na nguya Molimo Santu siko soki obondeli te mikolo wana mo bolemba ko bondela okotikala te na niveau mataki otikala te obandi kokita obandi kokita. Donc soki obondelaki mingi pendant une semaine elandi ozobondela penza te okotikala te ndenge mataki okobanda sikoyo okokita ozomona obanda sikoyo okokita okotikala bongo te. Donc mabe moko eza na yangwana obondeli pendant 3 jours obondeli makasi omati makasi mais pendant 2 jours oyo bondeli te e okiti na yo. Donc ngelo bake puissance nyonso yo zwaki wana ekiti nango nzamba sosotisa bino ke mamu na oloba eza solo. Donc ngelo bandeni biso bana nzambe eza ke photo keep faut garder kaka vie de prière na biso to garder kaka kobondela continuellement lelo bondeli lobi obondeli lobi kuna obondeli alaprès okomona oyo kokomona na vie na spirituel pe physique omona yango ozomona siko bana nzambe bakatanaka ezana makamsu na ba vie na biso. Exemple likambo moko oyo ozoloba ozolinga obondela apona ngo exemple ke ezana eloko moko boy na famille na yo et se répétera na famille so yo lingo kata eloko wana na nzela ya prière na yo tamsu yo yebite ke fo bondela pendant 2 semaines ezali likambo moko boye po nzamba salelo fo obondela ngo pendant 2 semaines. 2 semaines yo ba 14 jours fo bondela pendant 14 jours et que yo le obandi ko bondela obondeli premier jour ti na 10e jour le ozokoma na 10e jour monguna satana amona pa ke loko yakanga ke komi koningana ekomi koningana oluka tala eloko ngana kanga ki na monyango ekomo lukuluka kofungwama aoyeba ke zofungwama kote na yo a comprendre ke soka ke na prière otina 14 jours ngana okokasu kokanga loko te yango na siko funa sale fort ye alemba na prière oyo aizana ba stratégie belako ya kokota akotiyata mso akoti pa camarade pa mobali na yo pa mwasi na yo akokota voix même pas mwana po kaka apesa okanda osilika le osiliki journana okoki kosambela te ozomona okoki kosambela te okomaki ta mso na 11e jour 12e jour oyokeli omo epesi okanda okoki kosambela te mpo na kandana ozongi a 0 na oyebisa bino ozongi a 0 yango moni bakambo ebele bato mingi ozobondela mpona sijana obondela mpona sijana esimba akara te mpo nini ozonga anoka a 0 do lero okomaki na obima na 11 le yo lembi jour wana obondeli te ale lobi na yo ozongela sous prière yo kanisi okontinue prière nzoko ozongeli a 0 ozongi na premier jour ale wana ye siko satan asepeli na tiki na yo ayebi ke sava eloko yango ezongi siko bien akangi yango su bien ale yo bando bonde okomi su na 7e jour 8e jour obonde te ozongi a 0 siko ekoki kozwa yo mpe vi mobimbo ozonga kaka 0 ozomona yango wana siko ke bavi na biso ifo tozala bato oyo tobondelaka totiango mpena rythme ya vi na biso tobondelaka boye ozomona. Donc vraiment eloko on a koki ko expliquer makasi mais et aujourd'hui ce temps je crois que na muke on a expliqué pour comprendre ezana makamsusu
po olonga na bitumba wana o etelemeli oto na maladi oyo eza na yo oto ndeko moko azobela po abika yo fo bondela mpo na ye tamosu panda 10 jours obondela mpo na ye 10 jours wana kozangisa te journée moko bondela mpo na ye te donc il faut bondeli mpo na ye 10 jours yango nomoni na bato mosusu oyo nzambe arevelaka akorevele mpe ke bondela mpo na motu boye panda 3 jours donc faut bogarde nde nzambe alobi siko biloko mosusu mwa nzambe alobi te me yo ozosala ngo kaka bongo ozobondela kaka mikolo wana ozobondela mpo na motu wana ozobondela mpo na motu wana omona mpe mpo akangolami esengaki ta mosusu obondela mpo na ye panda 4 jours donc yo mpe oyebi na yo te ozobondela mikolo wana otiaka ye na priere otie yo na priere 4 jours akangolami siko yo so obondeli kaka 3 jours 4e jour obondeli mpo na ye te akangolama te nasi bocomprendre yango exemple eza ebele na makambo wana yango moni ke biso bana nzambe moko makambo mosusu ezala biso pasi mpona tosimba yango makambo mosusu ezala biso pasi mpo tosimba yango mpo toyebaka te ezosenga combien de temps ya priere ezosenga ndeni nde ka nzambe alobi na biso bible elobi na biso makambo mosusu bademon mosusu babimaka à travers jeûne et prière yo ozobondela ojenaka te donc demona akobima te atobondeli 3 ans demona akobima te mpo ojenaki te nde na mona oyebi so makambo mosusu okolonga yango ta mosusu jeune na yo fosala 3 jours ya jeune yo soki okokaka 3 jours ya jeune te osukaka na 2 jours to na journée moko eza pasi mpo wana fosala 3 jours ya jeune yango na bato oyo nzambe arevelaka makambo mona akoyebisa oke bokota priere pendant 3 jours mpo na likambo bokota priere pendant 7 jours mpo na likambo je crois bozokomprendre mamu na oloba bokota priere mpo na 7 jours mpo na likambo boye donc yango esengaka ke il faut kocontinue kaka priere na yo oyebi ke na jenaka journée nanga moko lundi napesa ngo na jeune na jenaka nanga mpo na situation nyonso oyo nakoogene nango chaque lundi bible bi ekangami na se ekangami likolo nakolobela bino si jeune et priere après non kotongo awa te donc yango na ye naloba na oke soki ozobondela nde nalobi soki tozobondela tomatisaka niveau na biso spirituel soki tozobondela na travers priere tokangolamaka okokangola ozokoki komikangola yo moko okoki kokangola famille na yo libota na yo ndeko entourage na yo bakoki kokangolama mpo yo obondelaka yango monguna satana alingaka te bana nzambe bakende na bavi ya priere mpo à travers priere yango nde ekangolaka ekokangola pays ekokangola nyonso mpo kaka yo ozobondela donc yango monguna satana alingaka te biso tobondela donc ye alingi te biso tobondela à travers kobondela kaka okobadono spirituel ekomata donc à travers prière badon spirituel oyo nzambe atia kati na yo mutu na mutu aza na mokili oyo mwana nzambe aza na don na ye oyo nzambe atia kati na yo ifo emanifeste donc oyo tia ekobanda komanifeste à travers prière à travers prière okoyeba makambo oyo eza akobatama okoyeba makambo oyo bato nyonso bayebaka te à travers prière okoyeba nani oyo ozali à travers prière okoyeba ke biti na nga na mokili oyo eza nini à travers prière siko monguna satana alingaka te biso toyeba biti na biso na mokili eza nini monguna satana alingaka te c'est ça yango moni etufaka bavi de prière ya bana nzambe alingaka te mabondeli na biso ekoma epai ya nzambe na biso yango moni banzambe na bahistoire yibaka bamabondeli na biso na bateknike na bango oyo basalaka bango mo bayebi bayibaka mabondeli na biso à travers prière oyo ozobondela à travers prière ça ba délivrance yo moko okokomisa le taux de délivrance à travers prière oko délivrer bato je crois sina lobaki à travers prière okoyeba banani na famille na ba bandoki oui oyeba à travers prière okoyeba tout autour na yo banguna na yo baza pardon tout autour na yo banani oliaka na bango melaka na bango à travers prière okoyeba yango bandeko nanga yango monguna satana alingaka te ke biso toyeba tout autour na biso banani bazali mpo satan atravayaka kaka na bato na oyebisa non satan travayaka kaka na bato akotravaye na bato et puis atravayaka na information na koyebisa non plus tard atravayaka na information soki azwi information ta akokosala te yango moni na vie ya mwana nzambe satan kolingaka kozala pembeni
aza yango bato bozala na bacamarade ebele yeba moko to mibale aza wana kaka po akontrole vi na yo naza na batémoignage yango ebele na opesa yango kaka lokwa tokotaka na bamakambo bongo donc akotindela yo kaka mutu moko epuis bazalaka gentil bacamarade wana akolinga yo mingi akoede yo na makambo ebele bacamarade wana oyo monguna satana atindaka pembeni ya mutu ozomona atravaka kaka na bato oyo baza tout autour na yo donc soki ozobondela okokomprendre banani oyo liaka na bango okomprendre banani oyo melaka na bango siko monguna satana alingi te puis bato wana balingaka te yango moniso oyo ozobondela soki oza na mutu mo aza pembeni na yo aza mabe akobenga baedi ngai awa na sambwe po moto moko ezopela awa so botiki kaka bomisa na nga ekorevese ay monguna satana lokwa apelinga mamba bon azopelisa moto ok c'est bon napesi yo bademon so omoni kaka bandi tindelaka epongi so omoni kaka bandi tindela emukusa tindela eposa ya kokende sala toilette baposa okesala toilette pendant la prière eza mabe leka yo fukami obandi kosambela posa toilette yo mpo nani eza bien te ozomona donc c'est ça donc monguna satana alingaka yango te mpo ayebi ke soki bato babondela te mpo ayebi ke makambo ebele ekofungwama donc epuis okoyeba bandoki oyo baza pembeni na so oyebi deja ke moto azala ndoki omoni te ke eza mpasi mpo asala osu mabe mpo oyebi ye deja à travers prière okoyeba ke vi na nga eza bloqué oyeba ke âme na nga eza bloqué à travers prière oyeba na opesa exemple okolotaka bandoto oza na prison okolotaka bandoto moko ya bonbon ndo okocomprendre ke quelque chose eza bien te kati na vi na nga tika nga na bondela mpo nango eza na bato ebeye baobengaka bamari de nuit bafemme de nuit nayebisa o ndeko na nga ti ozomona femme de nuit wana eza mpo ozobondela donc normalement femme de nuit to mari de nuit azoya koseme eloko ya mabe kati na mutu mpo aétouffe vie de prière ya mutu aétouffe mabondeli ya mutu emata te epai ya nzambe sikoyo lere yo ozobondela na yo yango sikoyo obanda komona mari de nuit wana mpo obimisa ye mpo otelemela ye obondela mpo alibere yo ozomona mpo alibere yo c'est ça donc omonaka mari de nuit donc il faut ça la makasi obondela mpo nango donc nzambe azolakisa oke mari de nuit azoko étouffe yo yango ozomona ke makambo moye marché na vie na yo eza te yango ozomona ke nga moye na yoka pe apriere no eza te mpo mari de nuit azoko étouffe yo c'est ça donc yango wana yo olotaka ozolia na butu ozolia na ndoto nzambe atikaka olota ndoto wana mpo oyeba ke état d'âme na nga balisaka nga na butu kolia na butu eza mabe eza étouffement bazokoétouffe yo bazokoétouffe yo nga la sere oyo ayaki kobundisa nga dernièrement la sere wana bapesi bibundele ebele mpo ayaka koétouffe bandoto oyo nga nazolota ozomona bayelaki nga na façon ya koluka kolisa nga biloko ya mabe ozomona nzambe so asuni tolobela ngo toza wana te donc yo olotaka na butu nzambe azotaliso yango mpo otelema makasi na prière mpo nzambe azotaliso ke prière na yo moyenga na yo kango eza te mpo oza étouffé yango moni ozolota ndenge wana nzambe akosunga vraiment babiloko wana ekosila kaka na prière surtout so ozobondela yo moko lelilaka nzambe yo moko nakopesa banini video oso esali inéditant jekwa na kokata me na kokontinue na video mosusu mpo naza makambo ebeye ya koloba ye na makambo oyo vraiment en trois makambo ebeye nazoyeba ku ndenge ya koexplike yango boye te ok sikoyo ndenge nalobaki ke eza na bato oyo soki priere na yo emataka pai ya nzambe nde sika monguna satana otindi yo bapongi akoluka aétouffe mpo priere na yo emata te c'est ça donc yango wana mpo nzambe mpo ye alingi te yo ovi na yo échanger alingi yo otikala kaka ndenge wana na badifficulté na baproblème na ignorance na nyonso alingi otikala kaka bon mais le yo obandi kosambela nzambe akopesa mayela molimo okocomprendre makambo ebele donc lelo oyo monguna satana akomi kotravaille makasi na bato koétouffe bato makasi na nzela ya biloko ya kolia biloko na bafemme de nuit bamari de nuit mpo yango nde ezosue mutu ozomona lere yo ozolia ozolota ozolia na butu
donc ozo comme impur. Là yo mari de nous azo ko semer biloko mabe kati na nzoto na yo ozo comme impur. Donc azo travailler nango makasi ezo sala ezo ko étouffer vie de prière ya mutu. Et là aussi ko ngana ko telema nango makasi vraiment eza o monguna satana azo ko étouffer bato. Vie de prière ya bato. Donc là a étouffé vie de prière na oti. C'est ça. A étouffé yo ko lo tate ko solata na nzambe te yangwana yenda lingi ko étouffer bato azo ko étouffer bato pona makambu ya bongo. Toke na ndenge na lobaki ke mutu obondelaka yo moko na koki kopesa ba exemple nango po nzambe ayaki kosalisanga mokomsu prière. Nzambe ayaki kosalisanga prière ezalaki ka nga moko boye na ndako nzambe abinanga Adeline kota mabondeli ezalaki 12 bien 15 na moi kota kende kota prière le nzambe alobi na wana toki Adeline kende bondela kota obondela na koti na wana chambre na fukami na nga bande ofo ofukamaka na oloba pe likambo fukama so na video ote bien na video musu fukama tu vois ofukamaka na lobango le nyonso soko ozobela problème te soko ozobela oza na problème na malkolo ozoka makolo pa soko ofukama te mais le obandi prière fulu ba nzambe limbisanga po fale na fukama mais moye na fukama ya te po na makolo pasi soko guéri nga na makolo o papa na kofukama lo po bible lobi te ba genou nyonso fe fukama devant présence ya nzambe ozomona rappelaka nzambe lo kongo ezeli o mwa bien nzambe ogeri yo na makolo wana c'est ça donc na fukami na bandi ko bondela le na bandi ko bondela mbala moko na moni leka nzambe da lobai nanga na ke bondela na koti na bandi ko bondela mbala moko nzambe abandi leka na bandi mamo na oki nzambe lobi ma pesanga merci abinanga pesanga merci banda ko pesanga merci na tuni o na peso merci pona nini na tuni na opeso merci pona nini alobi na o nyonso yo lingi ka kopesanga merci pesanga merci na o nyonso yo lingi ka kopesanga merci pesanga merci bandeko na wana bandi opesa nzambe merci obatelaki ngo bateli boye bobateli pa na pesi yo merci pona boye na pesi nzambe merci na comprendre te pourquoi ekoloba na wana pesi merci nzoka prière mobimba to bandi ngai na ye na pesi ye merci papa alemba mwa lobi na nga Adeline senga bolimbisi abi na nga senga bolimbisi nga bi na senga bolimbisi po ani abi me ozobondela fo senga bolimbisi nga bi na sali nini ona osenga bolimbisi abi na nga o nyonso osengela bolimbisi senga ka bolimbisi o nyonso yo lingo sengela bolimbisi senga bolimbisi na comprendre pe lisute mbala moko na bandika ko senga nzambe limbisa ngai nazo vivre na mokili o ya masumu na ebi pete soki eloko nini nasali ya mabe me nasengi yo nzambe olimbisa ngai limbisa ngai papa na oyo peut-être nelobeli na ngai nalobaki eloko moko epesaki yo lokumu te limbisanga peut-être netaleli na ngai natalaki eloko moko esepesaki yo te limbisanga nasenga bolimbisi bongo nasenga bolimbisi ndenge wana nasengi bolimbisi ala ebisi ngai ke fongola wana mokolo wango na sesa ngango defo elandani lelo na lobi mokolo wango wana lobi na nga ke fongola psaume 51 na fongola psaume 51 na tangi yango na silisi abi ok banda ko adore na bandi ko adore na adore alobi na nga c'est bon ezaki so ayebiso likambo boye aliyo bandi bondo tina tamo bo alobi c'est bon ekoki ale alobi na osu likambo so sabi na nga banda ko adore na adore après alobi c'est bon alobi na nga sikoyo senga Saint-Esprit asunga yo senga se wana Saint-Esprit moko aloba na nga abi senga Saint-Esprit asunga nga asunga na nina bi Adeline na nyonso yo lingi kaka asunga oyebisa Saint-Esprit asunga yo abi yebisa Saint-Esprit apesa o ba sujet de prière apesa o yo ko bondela nango na temps o nga na bia bon na bandi pe ko bondela Saint-Esprit sunganga papa ala po alobi na nga c'est bon après les tozo kende na itina ko comprendre que ezande azopesa nga nde prière ye nde azoko nde tobenga ye azomodere ye azokamba prière oyo nga nazosala
ozomona nde na ye ko comprendre yango apres wana ayebisi nga ke Adeline ok yemba nzembo ye moko atieli nga nzembo na bosa nzembo yango atielaka nga atieli nga nzembo moko nayembi ale l'air ese nayembi nzembo yango abi c'est bon alobi na nga banda kobondela mpona eloko boye alobi na nga bondela mpona mutu boye aotangela nga komba mutu mpona koprotege bato abi na nga bondela mpona mutu intel nayebaki ke mutu wana azalaki kobela na bandi mpe kobondela nzambe esunga ye azobela boye alobi c'est bon banda koadore na bandi koadore na adore alobi na nga ok bondela siko mpona eloko boye siko na mokuse en tout cas nzambe mutu adirijaki nga priere nyonso ye moko azoyebisa nga bondela mpona eloko boye remarque na sala oyo naopesa bino mayele bana mayele bakozwa mayele wana remarque oyo na remaka na priere wana asalisango yango deux fois lelo na lobi do 2 jours elandanaki na jour wana mosusu moko soki obondeli apesi yo 2 sujet ayebisi oyemba nzembo ye moko atieli yo nzembo atieli yenga ndeti banzembo oyo toyembaka eyawe kumama eyawe kumama na yo atieli yenga nzembo wana na ye moko atie na yembi atieli yenga su nzembo moko atieli yenga mwa banzembo ebele surtout na 2e jour soki apesi yo 2 sujet 3 sujet atindeli yo nzembo ye moko azotinda nzembo nga nazoyemba nzembo oyo azotinda elekaki vraiment kitoko eza vraiment non elengi mona kanisaki chaque fois bando saelanga ndenge wana mais asalanga ngo ka 2 fois esika na comprendaki ke ayaki kolakisa nga façon ya kobondela nga moko ayaki kolakisa nga façon ya kobondela bato boza mayele boko comprendre bozwa moi quelque chose na ona oloba na bino donc asoka tindi yo remarque na sala na kati na yo na loba eza très important yo mwana nzambe ozobondela l'air ozobondela obondeli otosenga na nzambe merci osengi nzambe merci il faut kotiaka nzembo otie nzembo oyembi nzembo yo moko oyembi nzembo osengi nzambe bolimbisi l'air ozosenga nzambe bolimbisi obondeli obengi présence ya Saint-Esprit obondeli bozonga na adoration mpona remakaki akotia o 2 sujet azongisi yo na adoration apesi yo 2 sujet azongisi yo na adoration kutu mokolo wana mosusu ezalaki nzambe aopianga basuje na azoyoka mwana mwasi moko azobenganga mama Deline azoderange nga ngabi ngabi nazobondela na nga na kolo vraiment nazobondela na nga na nzambe azopesanga basuje mongonga mwa mwasi ezoderange nga mbango nzambe atuni nga abi nini atuni nga nini nango abi mama ntele azobengaka nga azoderangaka nga alobebi pourkui azobengaka yo ngabi nayebi te abi Adeline oyebi so ozobondela mutu azobenga yo seka aza na posa lisungi ngabi bon alobi aza na posa obondela mpona ye ngabi nabondela mpona ye naloba nini alobi na ye oyo nyonso yo olingi olobaloba lokwa nayebaki mama omiko yango abande kobelabela bapema nabika asunga ye na maladi azobela ya pema bi problème te eza accordé na osunga ye nango ozomona alembamo mama mpe atiki kobenganga mongongo na ye tiki kobenganga nde après tokontinuaki na nzambe azongisi nga na adoration adoré donc eloko na ye naloba na bana nzambe soko ozobondela obondeli zonga na adoration obondeli 2 sujet 3 sujet zonga na adoration po adoration nde moto ezobenga présence ya Saint-Esprit nga asala yango eloko mosusu na ye naloba na bino priere oyo nzambe fa yoka eza mutu na yo cerveau mutu na yo eraisonne te de l'air au côté na prière ko raisonner te ko sur na siska prière na osala boy ou bien lobi na osala boy ko raisonner projet mon côté ko raisonner pe et l'autre côté na mutu na yo do yo zala kaka na prière et puis na ina yebisa no soko zo bondela ongo bondela lobi ke nde na ina bondela bona bondela pona ndeko boya zobela naza na 2 ndeko to 3 ndeko baza malade na bondela pona ba na prière o
oyebi yango me kofandisa ngo na mutu na ote yo siko zala soko ozosenga nzambe bolimbisi zala kaka na bolimbisi obandi kotala ndenge nini natambolaki na journal lelo mutu boya betisaki nga libaku likambo nalobaki peut-être betisi mutu libaku ozokontrole yango kaka oza na yo kaka na bolimbisi sopo monino mabe moko oyo osali te mutu na yo ezala kaka ke nazo reconnaître mabe te mais peut-être nasalaki mabe nzambe alimbisanga c'est ça soko ozoko adore banda kokanisa ba bienfait ya nzambe kanisa o nzambe asalaki oyo ya bolamu bosana ba sujet mosusu oyo bongisaki ya prière zalaka na sujet moko oyo ozobondela mpo nango na temps wana kanisa kaka adoration bandika kokanisa bolamu ya nzambe kanisa nyonso wana nani nzambe aza mpo na yo banda ko adore ekumisa ye ala après yo moko omona ke ebandi kokita nde sujet mosusu ekomata automatiquement na mutu na yo ozomona soko bandi kobondela mpo na mutu moko azobela oza na mama totiaka mama azobela aza na hôpital alelere ozosisa o wana mbala moko na mutu na yo yango moko ekozongisela oke mama ofo bondela mpo na mama mpo lobaki ozokota mabondeli ozobondela mpo na ye lero banda kobondela mpona mama kozala à gauche droite te donc yo zala penser na okaka na mama azobela nzambe sunga mama bikisa mama nzambe sunga mama tala pasi azomona kangola ye bundela ye bikisa ye na bitumba oyo nzambe kangola ye esprit de mort ilongwa mpona mama nanga boyeboye ozobondela ka mpona mama bosana nyonso oyo ngobondela mpona ngo donc izala kaka na sujet wana na mutu na yo omona pe ekolongolo ba penser mususu na mutu po mutu so azobondela na ba penser ndeko nanga mabondeli wana emataka te ozobondela oza na ba souci oza na ba penser makasi mabondeli wana eza pasi po emata vraiment de fo makanisi na yo ezala vraiment na mabondeli nde wana pe kosanti mpenza ke nga kutu ezalaki nga moso ozobondela makanisi nyonso ekoti na priere osanti oza kofukama mokomi dans l'espace omati dans l'espace po bapense na yo eza nulle part yango mpe kofacilite lere ozosala mingi bongo nde oyoka voi ya nzambe nazoyebisa bino bandeko na nga donc kobondela ya solo longola bapense quelque part do zala yo kaka na likambo oyo ozobondela nango na temps wana yango nde ekosunga yo mpenza ke odevelope badon kati na yo makambo ebele oyo ozosenga nango ozwa solution na bamakambo wana nyonso badelivrance yango ekosala ndenge wana epuis le yo oza sikoyo yoka mongo na satan nde atravara le yo bandi kokota makasi na priere obosani bapense nyonso wana okoti vraimen na priere ozokota nde na présence ya nzambe siko mongo na satana akozala sikoyo kotindela yo soki se preparaki te surtout ne bandeli so bandi kobondela bon ne bandeli omona ba dérangement mosusu ya surtout soko ofandaka ndako moko na mutu moko aza na misala mabe le yo bandi kobondela le yo ozomata makasi bongo ya bando sentir moto abando sentir moto moni moto tobelaka nzambe nabeli moto na ndako moto etumba misala nyonso ya monguna satana ezalaka bien tobelaka mais le tozobondela pe moto ezopela donc soki bato mabe baza quelque part bazomona ndako na ndenge ezopela moto makasi enge lobake mabonde no moto ezopelisaka moto wana ozomona siko moto aza kati na ndako aza na misala mabe le yo ozobondela bongo ye moya bima eza te mosa quelque chose eza te akolinga siko aétouffe yo akolinga siko aya kokitisa yo omona kata mosusu obondela mona ye mama eza ye te sata akoti kati na ye po akoderange siko leka yo oyoki bongo obandi kokita omona okiti naza témoignage moko nini mona opesa bino na video oyo ezoya otolobela kaka awa donc yango wana nakoyebisa bino bandeko na ngai zwaka temps ya kobondela yo moko po obungisa pe makanisi na yo oyo eza na mutu otikaka makanisi na yo na prière oyo ozosala ekendaka vers okangi mpenza misu na yo ozobondela na yo moko ma prière wana ekendaka vraiment longola pensée mutu azobondela na bapense belebele ke so na sisi awa na ostade blamba na mashini bo eyaka longola yango
longola yango. Et puis soki ozobondela se okotaki fo yilinga yo moko oyeba ke nazobondela pensée mosusu eza te ezalaka bien yo moko oyeba lero omoni pensée moko eye zonga siko na adoration yango omoni nzambe abandaki kozongisa nga na adoration mpo alakisa nga forme ya prière oyo nga na kosalaka le nyonso nazobima na présence ya nzambe na kozonga na adoration yango na oyebisa o le yo moni okotaki na ope na prière mwana yaki aderangeaki yo oke bobo oke c'est bon zela eloko mwa motu ya na koyebisa bino lisusu soki ozobondela eke oyoki eloko ederange yo oyoki eloko ederange to obosanaki kotia telefone na silence esone okangi telefone otiki mbamosenga nzambe bolimbisi bato miboloba mama de olobi nzambe limbisanga mpona telefone ndenge esonaki okomprendre olobi bongo soki mwana derangeaki yo lero olobi na ekindi nga na obondela lero ozozonga nzambe limbisanga nde mwana ye koderange limbisa alekende na adoration adore ale pa ale ozongi omona kozonga rapide ozonga na oyebisa bino vérité oyo na yebisa bino baoyo bokocomprendre yango bosaleli yango boloba mama deni ozalaki na raison ozomona ozalaki na raison eloko su ya motuya na ye naloba na bino na prière oyo ya yo moko naoloba ya prière ya yo moko nanu prière oyo ya yo moko mpo na ana posa temps ekomi mabe nga mpo na ana lingi yo sambelaka mingi yo moko soki olingi kaka bagroupe ya kosanga na groupe na peki nalobi na nga teke bato botika bagroupe eza mabe soki ozosambelaka na groupe temps moke na bato ya groupe temps ebele yo moko soki bosambela na bato wana na groupe 3 heures du temps onde ndeti groupe wana basambela 3 heures 4 heures du temps yo sikoyo elingi loba yo moko pozala makasi fo sambelaka 6 heures du temps raison siko 3 heures du temps osali na bango 6 heures du temps yo moko siko ozomona do bososola makambo nga na oyebisa bino bososola po yo moko oza sili na yo moko oza sili na nzambe na yo oyo ozobondela le yo ozokesanga na bato mosusu oyebi te banzambe ni bato wana bazobondela oyebi te me yo moko oyebi nzambe na oyo ozosambela eza lokwa nga nayebaki na nga kutu teke nasambela nzambe mpuntu lendo nzambe bakoko na biso nayebeli na nga te me lokola nazalaki deja na notion ya kosambela nga moko makasi nazalaki na notion wana ya kosambela nga moye makasi ya koyoka nzambe na nga makasi nzambe banda omanifeste ozomona nayebaki na nga kote so otuni nga adeli yo osambelaka nzambe nini na obaka nzambe ya bible nzambe kana nayebaki teke nasambelaka nzambe ya kimbangu ozomona me nzambe adeli komanifeste nazosambela na ngai kaka nga moko ndeka nzambe kaka balakisa biso ozosambela na yo me ozomona yesu masiya azobimela o ozosambela na ozomona tata simo kimbangu azobimela o ozosambela na ozomona makambo ebele nga moko na bapriere ya nga moko yango nazoyebisa bino nga naza egoiste te ke eloko moko boye nakanga ngo mpona nga mo wana mpenza eza domaine na nga ta ntuka wana ko nzambe na asi ayebi ke mwana oyo te soki likambo wana alingi naloba te ye mofo aloba nangaki adelingi koloba te wana mpenza sava me oyo ya boye mpo naza na susi ya bato na susi ya bato siko bato baya susi na bango bazala na susi na bango tozomona c'est ça po lero ozobondela yo moko ndeko na ngai ozobondela nzambe oyo afandi na motema na yo obondela jamais nzambe ya motu mosusu me lero ozosangana na bato wana bobandi kobondela bino nyonso ensemble boyebi te nzambe ni bozobondela boza 5 personnes bobondela ta mozomona 5 na mutu na muna nzambe na ye yebisanga siko mabondeli na yo ekokende wapi mabondeli na yo ekende wapi siko oyo wana siko ayebi ke yo oyebi ete me ye ayebi yo ye ayebi ke ye aza na biso te donc fu tosala effort to etufe ye mabondeli na ye fo emata te nzambe na biso aya azwa na ye bamabondeli oyo nyonso c'est ça yango nazokoencourage bino bobondela makasi bino moko mpona osukisa na oloba soki mutu ozobondela yo moko point moko oyo eza très très important oyo nakoloba na bino eza kele yo ozobondela yo moko nakoka mpenza ko le yo ozobondela yo moko
lero ozo kobondela ozo koadore ozo ganga na yo mpo bato ebeye bamesana po vraiment priere na koganga bato ebeye balingaka ke soki azoganga nde azosentir ke bien me nga na kobanda nanga priere bande ntina suka na obondela na kati na nga sikoyo conseil na opesa bato so ozobondela ozo koadore ya koganga osengi bolimbisa ya koganga osali nyonso ya koganga me lero okomi kobondela mpona basije oyo ya makasi ya yo moko na opesa so na bisija makasi ya yo moko ndeti maladi ozobela maladi moko boye exemple ozoyoka pasi moko quelque part ozoyoka pasi moko lokolo ezosalaka yo pasi kobondela basija na haute voix te epuis soki oza na projet moko kobondela yango a haute voix te soki oza na ndeti onuyi kosenga nzambe eloko moko boye kobondela yango a haute voix te na place na kitisa mongongo na yo nayebi pourquoi na oyebisa bino bongo kitisa mongongo banda kobondela yango na kati omoi moto mosusu aza pembeni azoyoka priere na yo batiaka bamikro babiloko ebele mpona koyoka bapriere ya bato mpo yango omonake makambo oyo osenga na priere yango ekoma bitumba mpona yo ozomona donc bayebi monguna satan na travail na information nde nayebisa ye bino sans information akoka kotravaille te donc le yo ozobondela na basujet oyo eza makasi il faut omela voix banda kobondela ogangaki na papa na kumisi oza malamu mingi mpo na nga zwa lokumu boyeboye alia okomi na basijana obandi kobondela na se na yo nzambe yokelanga mawa tala pasi oyo nazoyoka na likolo eza nini seigneur kangolanga nango kangolanga na pasi oyo esila na kombo na oyo Yesu Masiya abikisa ngai sembo ya loboko na o papa pesa nga kisa molimo nazwa kimia na lokolo oyo esanga pasi bondela na kati nao oza na projet moko boye bondela na kati no nzambe sunganga projet oyo naza nango ekende boso bondela na kati po soko olobi yango nde monguna satana azwi yango ekei bademon batela bato bamikro pamba te mpo bakontrole vi na biso mpo bayoka priere le bakozwa yango mbala moko ekei kuna bakomi siko koloba aza na projet kuta tonga ndako moko ya immeuble yenga ekosimba te aza na projet kutu tala aza na mbo moko alinga sela ekosimba te mbamo babandi kobundisa yo donc eloko ezaki na facile ekomi difficile po bayokaki yo lero priaki makasi donc bondelaka na kati na yo oyebike na kobondela na kati oza na facilité ya koyoka voix ya nzambe bato ebele mama deni biso toyoka te bondelaka nao na kati notala na kobondela mpe na kati soki odevelope bato ebele bakoka yango te bande eza mpasi nga mpe bande ezalaki mpasi me leo na kokango ozomona so ozobondela mpe na kati na yo oza na facilité ya koyoka voix ya nzambe mpe na motema na yo oza na facilité ya koyoka nzambe vraiment bandeko botiango vraiment na pratique makambo na oyebisa bino siko lebo tako tozobondela yo moko obondela yo mo me nayebi soki basije na yo wana loba yango na kati ya motema me oza yo moko na ndako mpo na nini mpo monguna satana aza rise alingi kokontrole bavi ya bana nzambe po akontrola yango mpo aya kodetruire sikoyo raisoni bozobondela sikoyo na groupe sikoyo ale na groupe yana oyo bandi opesa nzambe sunganga na maladi oyo naza nango nzambe bikisanga maladi na yo ekopiora oyo lobata bangolais ekoya su grave ozomona donc vraiment yango conseil na kopesa bato il faut koluka vraiment ke kosala effort ya kobondela pe yo moko na pexi bino bagroupe ya kobondela na bato te epuis soki otali la majorité ya bato oyo nzambe azorevele makambo nga nazwa bapele moto azobenga azobiso nzambe arevele nga boye so otunie osambelaka na banani boyeboye aoyebiso abi mama deni nasambelaka nga moko la majorité ya bato oyo nzambe azosolola na bango basambelaka bango moko soit na famille na groupe na famille c'est ça ozomona na famille oza na temps na ota mosusu na pokwa to na ntongo na pokwa bosambelaka na famille na moi mpe zwaka temps na mpe ya yo moko intimité na yo na nzambe na yo